tozongisi matondo pona lotoma oyo tozana yango pona kuyoka liloba na Nzambe. Si je dois exprimer ce que mon sens de l'observation me dit, soki nakoki kolimbola lolenge oyo ngai nazo koyoka, je voudrais placer cela directement au début. nalingi kolobela yango na ebandeli. Dans chaque réunion, Na bokutani nyonso nous parle Nzambe azolobela biso et où certaines choses sont dites qui sont de la plus oyo makambo mosusu elobami ya mutuya koleka de la douleur. epesaka pasi na motema Présent. mpona ngonga oyo. Vous qui êtes peut-être assis Bino oyo bofandi wana esika so mais l'édification spirituelle mpona koyoka bokambami na molimo implique simplement que ezolobela ke tous ensemble biso banso entendent la même chose. toyoka liloba moko moko wana na ngonga moko Soit vraiment édifiés tous poste biso banso tolendisama par de Dieu. na koyoka liloba na Nzambe. Et personnellement, je préférerais Ngai moko une réunion na kolingete na bokutani moko na poso moko bato banso bazala wana. il est clair Eza polele mpo na ngai qu'ils ne peuvent pas faire autrement tokoki kosala ndenge mosusu te. que c'est Bamosusu mpe bazosala misala au premier amour. kasi tozongela na bolingo na yambo. Et faisons passer l'œuvre de Dieu, la cause de Dieu en première place. Tokia kosala na Nzambe na esika na yambo. Car Dieu le mérite. C'est cela Pamba nous te fera Nzambe vivre ainsi. esengeli azwa lokumu wana Comme cela. akofuta biso mpo na bongo. Et nous avons entendu dire Toyokaki koloba ete lobi na poko makambo que tout le monde devrait oyo entendre. bato nyonso esengelaki bayoka C'est absolument nécessaire, car je suis convaincu que l'enseignement kete malakisi et que Dieu veut faire de nous des hommes Nzambe alingi asala biso bato qui na marchent dans ses malakisi voies. oyo bazotambola Sont conformes à sa parole. bazele na ye ekokani na liloba na ye. Marche dans les voies de Dieu et laisser la parole à Moto toi. moko te akoki kotambola na banzela na Nzambe Les voies de Dieu atiki sont liloba na toujours Nzambe. la parole de Dieu. Banzela na Nzambe ezali bobele na kati ya liloba. Et en général, tout ce qu'il fait Bato est dans banso sa parole. esengeli oyo baza kosala ezala na kati na liloba na ye. La grâce dit, prêtez attention Po te toza na ngolu ya kosala angele de l'intégrer en nous. J'aimerais tokota ce na matin avec kati na liloba na ye la lettre de Timothée, mais na mokanda na Timote kasi brièvement sur ce nalingi que nous avons nazongela déjà na lombango oyo tosili koyoka na elongo. dans Ésaïe Na 25, nous avons Esaïe dit, 25 totangaki ô Seigneur, o nkolo tu es mon Dieu. ozali Nzambe na ngai. Ça, c'est déjà quelque chose de précieux. Esali eloko na Tu mutuya n'es pas un Dieu, ezali Nzambe moko boye te mon Dieu. ozali Nzambe na ngai. Cette relation personnelle, Boyokani oyo ya bomoko na Nzambe kokangama na Nzambe o nkolo est mon Dieu. ozali Nzambe na ngai Je t'exalterai. nakokumisa yo Je louerai ton nom. nakosanzola kombo na yo Tu as accompli. po te yo okokisi makambo na mutuya. Nous l'avons déjà entendu. Tosili koyoka yango La seule fois où cela a vraiment été prononcé mbala moko oyo malobane elobamaki sur la croix à Golgotha. ezalaki na ekulusu na Golgota C'est accompli. ekokisami. Jean 19, 30. Jean 19, 30. Que Dieu a makambo manso na kitoko oyo Nzambe asala ekoki oyo alobaki na kala pas être comparé ekokaki à ce qui s'est passé à Golgotha. tokokanisa yango na oyo elekani na Golgota te. Ce que Dieu a déjà fait Oyo nyonso to Nzambe asili kosala a fait référence à Golgotha et ce que Dieu fait depuis ezwi référence na Golgota résulte de ce qui s'est passé à Golgotha.
kasi oyo nyonso mpe nzambe azosala ezozongela kaka oyo ya Golgotha. Golgotha ezali point central ya kondima na kala pe na kondima na sika. Kolimbisama, lobiko, ngolu, bomwe na seko. Biloko ya mutuya ekokisami na Golgotha. Kolo akangi nyonso ekokisami. Sima na wana ekomami na mulongo ya mbo ya Isaïe 25. Manaka na yo okasaki kala osaleli yango na bosembo na yo pe na bosolo na yo nkolo. Kolo ozali nzambe na ngai. Thomas tangu ya na sima na lisekwa agangaki nkolo na ngai, nzambe na ngai. Eza motoyo akososoli oyo elekani na Golgotha apeki koloba pe bongo. Manaka oyo ya nzambe basakolaki kala oyo nzambe alakisaki bango. Alobi osali makambo ya mutuya pe okokisi yango. Ngolo nini tozwi biso banso bosembo efongwami na bosolo. Isaïe 25 verset 1. Pe totangi lisusu Isaïe 25 verset 8. Ako pangwisa ba pizoli na biso. Epe akolongola soni ya libota na ye. Pote nkolo alaki yango. Ezali kambo ya kitoko. Etunguya ezali kati na maloba na nzambe. Ezali ya solo. Bomoko ya solo. Eza kati na nzambe. Azo zongi sepa na ye. Esalam ezali kozala na baoyi bazwi ngolu na ye. Kasi toyambi liloba na nzambe lokola longo kati na biso. Nayebisi bino oyo ya mutu ya sikoyo eza kondima ndenge likomi elobi. Bobele kaka wana te elisusu na koloba ndenge ndenge nzambe alobi pe. Ebele bazali babe ya kondima na mitema na bango ndenge likomi elobi. Kasi ntango ekomi mpo na koloba bazotalela makomi te, bazolobela libanda na makomi oyo esengeli ekokana na oyo nzambe alobi. Ezali kondima ndenge elobami na Biblia. Na ndimi Paul alobi na ndimi nde ntina yango nazoloba 2 Corinthiens 4. Atuni mutuna Isaïe 26 mutuna etunami oyo tokosangisa na Isaïe 26 verset 19 mutuna ezali bakufi bakobika yo nkolo akotala bango. Bolamuka boganga konganga na esengo pote limieme na yo ezali ya bule. Boye mabele ekozongisa mulili na pole. Basakoli ya kondima na kala basakolaki sango malamu
possible? na lulenge sengeli Tes morts revivront-ils? bakufi na yo bakosekwa iyo Ressuscite. bakosekwa Mais il devait attendre kasi esengelaki bayoka qui ôterait oyo à la mort oyo kolongwa na liwa bokonzi na bango bokonzi nango lui, le Seigneur ye nkolo de la vie et de la mort est venu. ekolo na bomoi mpe na liwa alongoli liwa Une nature incorruptible. azongisi na pole Brièvement, cette pensée, lolenge oyo ekoki kobeba te le Nouveau Testament à propos de bozwa likanisi oyo na kondima na sika l'enveloppe de voile qui sera alors na enlevée. voile oyo ekolongwa. Maintenant le verset 7. Totanga verset 7 Il enlèvera sur cette montagne akolongola na ngomba l'enveloppe, tous les peuples et la couverture akolongola est étendue ekolongola sur tout ezipelo oyo etiami likolo na mabota manso. écrit à ce sujet Paul akomi na likambo oyo au chapitre 3 du verset 14. na mokapo ya misato ya molongo ya 14 Corinthiens. Leur pensée spirituelle Sasa yipi makanisi na bango na molimo jusqu'à ce jour, tikino lelo cette couverture. ezali ezipami Quand on lit tango bazotanga makomi une alliance ya boyokani na kala et elle ne disparaît pas, ezolongwa te elle n'est enlevée ekokolongwa te en po te Christ. Oui, ekolongwa bobele kati na Kristo ti lelo oyo quand on lit Moïse, tango bazotanga il Moshe y a une couverture. lisipeli wana ezali Leur cœur. na mitema na bango Mais dès qu'Israël kasi tango Israel convertira au Seigneur, akobongola motema na nkolo est enlevé. ezipeli wana elungwe Le Seigneur, c'est l'Esprit. ezali na kati na nkolo ezali molimo Et l'Esprit du Seigneur. epai ya molimo na nkolo ezali wana nde bonsomi ezali Et nous tous, biso banso qui le visage oyo découvert, tozomona elongi reflétons la gloire, elongi ya nkolo efungwami tozokumisa nous sommes ngolu na transformés en la même image tozomona de gloire nkembo na en nkolo gloire, tozobongwana na elilingi na ye ya nkembo na nkembo na nkembo tel que cela se produit par l'Esprit du Seigneur. ndenge ezosalama na molimo na nkolo Enlevé, Akolo- et là où les gens se convertissent. zipelo ekolongwa kaka bipai bato bazobongola mitema Même le Christ toyebi malamu ete ata kristo ouvert amonisa mpe polele un voile pour la plupart des gens. mpona bato ebele azali na Pour la esipelo plupart des gens. Et c'est pourquoi il est écrit De- Apocalypse. nde balobi na apocalypse Révélation de ce Christ. bofungwami na yesu kristo oyo nzambe apesaki ye mpona kopesa na basali na ye makambo oyo esengeli eya À travers tous les âges, na bileko nyonso les hommes bato se sont disputés babendanaka pour savoir qui était le Christ. mpona bakoyeba nani yango aza kristo Débattus dans des conciles et des synodes. bakendaki na bakonsile na basinode mpona koyeba nani yango aza kristo Ils l'ont jeté d'ici à là. Les bâtisseurs ont rejeté. batongi babwakisa ye ntango yesu azalaki wana Ils ont trébuché sur elle, babeti mabaku likolo na ye sur lui. Ils n'ont pas su où l'assembler. basosolaki te mpona koyeba ye Aussi. Mais maintenant, bango bazipamaki dans le temps de gloire, dans le temps glorieux de la oyo révélation, tozobika na ntango ya motuya ya bofungwami na yesu kristo ne peut donc pas être comparé au temps passé. ntango oyo tokokanisa yango na ntango ya kala te C'est un jour nouveau, ezali mokolo na sika incomparable ekokani te à tous les temps na batango nyonso qui ont été. Nous savons qu'en termes de bénédiction, il y a eu des temps toyebi ke na lolenge ya mapamboli
ezali makambo ya minene salamaki enregistré en ce moment. oyo tozwi na tango oyo kasi na ndenge oyo tali pona bofungami na liloba na Nzambe L'introduction au conseil de Dieu. na oyo tali koyeba makanisi na Nzambe tango lokola oyo etikali kozala te biso tozobika na tango oyo tozobika S'il est écrit ici, aussi souvent, tala bakomi awa les écrits de l'ancienne alliance ete Yesu sont lus. makomi ya boyokani na kala etangami La couverture est toujours sur eux. ezipeleze kaka na miso na bango na tango na Israel Même aujourd'hui, eza ndenge moko mpe lelo les gens na bato des nations, ya mabota souvent que les écrits de la nouvelle alliance ete sont lus. makomi ya bokondima na sika Propre pensée. bazotanga yango na makanisi na bango. Alors pourquoi lisons-nous? Mpona nini tozotanga yango? Si c'est pour avoir nos propres pensées, où pouvons-nous trouver la révélation? Soki tozotanga na makanisi na biso tokozwa bomoi moniseli ndenge nini ntango tozotanga na bamakanisi na biso Pendant la lecture de la parole de Dieu, bazokanisa makanisi na bango ntango bazotanga likomi na Nzambe. peut-elle nous venir alors? Boye molimo ekokuuta wapi po te esunga biso? L'esprit ne vient que là, Molimo l'esprit ekoya en toute liberté esika molimo eza na bonsomi nyonso de la parole, likolo na litei na liloba révéler la parole ekoya po te fongola liloba terre mpona kotalisa libombami dans la pensée. kati na likanisi ya bule. Que signifie Ezoloba nini? les pensées de Jésus-Christ? Bakanisi na Yesu Kristo, baposa na Yesu Kristo. On écrit que chacun ait les mêmes sentiments. Tango Paul azokomete moto na moto azala na baposa moko moko sentiment moko moko ya Kristo. Dans le livre de vie. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tala biso o Nzambe mpona kosala mokano na yo. Et ta volonté Mokano na yo sont mes délices. ezali biloko ya kitoko mpona ngai. Alors j'ai dit, voici je viens. Tala ni nazoya Vivre pour faire ta volonté. mpona kosala mokano na yo o Nzambe. Nous avons lu ici, Totangi awa ça c'est Ésaïe et le psaume 40, verset 8. Psaume 40 verset 8. D'Ésaïe 25, des résolutions prises de Ésaïe 25. La fidélité a été exécutée dans la vérité. Makambo maso ozwaki esalamaki na bosembo. Dans la parole sur laquelle nous nous sommes arrêtés hier soir. Tala lilobo oyo totelemelaki lobi na pokwa. Verset du chapitre 1 Totanga et passer ensuite au chapitre 6. Tout d'abord dans 1 Timothée 1. liboso 1 Timothée 1 Timothée 1 à partir du verset 18. 1 Timothée 1 verset 18. Recommande, Nasengi bino instruction. mitindo oyo À la suite des déclarations na nsima prophétiques na maloba na masakoli précédemment, oyo oyokaki na nsima wa mpona likambo na yo. le bon combat Tala kobunda bitumba malamu avec leur force mpe na kobunda bitumba malamu na makasi na yo te. et en gardant une bonne Na conscience. kobombaka conscience malamu. Paul Paul a ici alobi attiré l'attention de son fils abendi makanisi na mwana na ye na kondima conduit au Seigneur sur le fait qu'il doit na mpona kolonga esengeli kobunda combattre esengeli kobunda de la foi. bitumba na kondima. Et il lui rappelle azokanisisa ye les paroles prophétiques maloba na lisakoli qui avaient été adressées. oyo bayebisaka ye. Une parole prophétique Liloba na lisakoli hier nous a été adressée. elobelama mpe biso Toutes les déclarations na maloba manso qu'elle contient. oyo ezali na yango. Et je suis convaincu Nasukisami ete que Dieu Nzambe nous a parlé. alobeli mpe biso. Si Paul Soki Paul ici azolobi awa à Timothée azoma na Timote de prendre ya kozwa ces déclarations kozwa maloba cœur na motema na ye de combattre po te abunda na yango. en elle
Je voudrais aujourd'hui kati na yango si Nani nous na beta voulons sete. mener à bien le combat de la foi, soki tolingi nous devons prendre kobunda à cœur les déclarations esengeli de Dieu, tozwa na les mitema na biso déclarations maloba na prophétiques. Nzambe, maloba na lisakoli. Et alors, Boye nous ne frapperons pas en l'air. tokobeta na Nous mopepe te, ferons mouche à chaque tokobebisa fois que nous prendrons la parole de Dieu tokosala likambo et que nous ntango yiso tozozwa liloba na comme Nzambe, épée, ntango tozozwa ngo lokola mopanga ya molimo. nous atteindrons à chaque fois Boye la cible. tokozwa esika tolingi kobeta. Pour que nous la prenions à cœur. Alobi ke esengeli tozwa ngo na mitema. 1 Timote na nsima na maloba oyo oyoki ya lisakolo oyoki mpo na ntina na yo. Je t'exhorte à les prendre à cœur. nazolendisa ete ozwa ngo na motema Force yango nde na bokasi de ce que toi ou moi avons fait, ezali yo te na ngai te ndeko. nous puisons notre puissance, Tozwa force nguya na biso, dans la parole de Dieu bokasi qui na nous a biso été adressée. na liloba oyo bayebisa biso. Puissons notre force. Wana nde tozozwa makasi na biso. Nous pouvons mener dans le cadre de cette parole de Dieu. Wana nde tokoki Combat de la foi, kobunda bitumba na kati na liloba oyo, bitumba oyo ya bule. Sinon, Pamba te nous battons avec nos propres armes. tokobeta na minduki na biso moko. Et je nous demande, à moi en particulier, na mituni na ngai pe, affronter l'ennemi. eske tokoki kokutana na munguna na baminduki na biso moko? Ne serons-nous pas vaincus? Tokolongisama te na ntango iso munguna akoatake biso. Mais Kasi si nous le faisons soki tosali yango na bolingo na Nzambe avec la parole du Seigneur, na liloba na nkolo, nous pouvons prendre tokoki kozwa le plus grand exemple de tous les temps. tokozwa ndakisa ya ntango iso Seigneur, nkolo na biso ye mei lorsqu'il marchait dans la chair, ntango azotambola na nzoto oyo, l'ennemi est venu à lui ntango munguna ye pa na ye le piéger. atiaki ye motambo, Même il est bien écrit. ye ekomami malamu. Il a pris la parole. Azwi liloba alobi Il est ekomami lisusu boye, il a combattu abunda avec l'arme divine. na munduki na bule ya liloba. Il nous reste à toi et à moi. Etikali yo na ngai na bamosusu L'autorité divine. bokonzi na liloba Laquelle Satan, likolo na yango péché, Satan, maladi, tout démon demo nyonso s'incliner. esengeli ekitisa mitu na bango. C'est avec cette arme divine Nde bongo wana munduki oyo ya bule combattre. ekoki kobunda. Et alors, c'est Boye déjà un combat gagné. ezali bitumbosi olongi. Que Christ Amen. a déjà vaincu Pote kilisa si alongi yango na ekulusu Golgotha. na nkulusu. Alors seulement nous comprenons la parole. Boye tososoli liloba La foi mpona est koloba la victoire. kondima ezali elonga. Plus tard la victoire, non. La foi Kondima est déjà la victoire. esili kozala elonga Vaincu le monde. oyo elonga mokili. Verset 18. Molongo azomi na mwambe Timothée 1. 1 Timothée 1. Cette instruction. nasengi yo maloba oyo mwana na ngai Timote Suite. na nsima Déclaration na maloba prophétique. oyo ya lisakoli Précédemment. oyo elobamaki mpo na ntina na yo. Combat Bunda sa force. zwa makasi na yo Le bon combat. ya itumba malamu. C'est notre secret. Yango nde sekele na biso, Secret en ce jour. En cette sekele na biso na mikolo oyo tokobunda dans la puissance de Dieu. na nguya na Nzambe Et dans sa parole. oyo ezali kati na liloba. Parole Liloba a été adressée. liloba oyo bayebisa biso Viendra la puissance de yango nde ekozwa nguya na Nzambe na bolingo. Ancrée dans ton Soki cœur. bolingo, soki kondima etiami kati na motema na nga pe na kati na yo. Il est écrit plus loin. Soki liloba kondima elonami Et en gardant une bonne conscience. na lolenge ya malamu. Certains
ont renoncé à cette dernière baboyaki de manière liloba oyo et ont ainsi fait naufrage bongo bakweyaka la foi. na kondima. Il peut arriver Ekoki koyela yo personne bato soit assise bato bafandi na koyoka de la parole de Dieu, ya liloba na Nzambe qu'au lieu de persévérer dans la puissance ne esika ete bakoba na nguya ya liloba et du sang, mpe na makila de s'y tenir et de combattre, batelema mpe babunda personnes s'en sont violemment. bato kutu batiki Ne nous lâche jamais. kasi Nzambe atikaka biso te Qu'une circonstance, ata na lolenge nini un moment, na ntango nyonso, mais les hommes kasi bato peuvent faire bakoki kosala yango. leur choix. Nous Biso. avons affaire à des déclarations prophétiques Toza na likambo na maloba na lisakoli personnelles à chaque personne appartenant à l'église. oyo moto nyonso to aza mpo na eklezia na Nzambe na bomoi. Et c'est ainsi que nous devons les comprendre. Nde bongo tokoki kososola yango, Nous devons les accepter. ndenge tokoki kondima yango. Si nous nous en éloignons, Kasi soki totangwa mosika na yango, cachons soki violemment, tolongwe kuna na lombango, ce n'est pas si simple. eza petete Il faut déjà mettre de côté esengeli kotia pembeni pouvoir croire oyo mongona alobi po te oyo bato baza koloba. ou alors il faut mettre de côté Tia pembeni les autres ont dit oyo bato balobi croire ondima oyo Nzambe alobi. C'est ça, et c'est une décision ezali que mukano nous devons tous oyo prendre. biso banso esengeli kozwa Au chapitre 6, na molongo ya motoba 12, ya il bolongo est encore question mutuna ezali de combat. ya etumba. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6 verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6. Bon combat de la foi, c'est Bunda bitumba na kondima éternel. wana nde bomoi na seko Tu as été appelé oyo babiangela yo et pour laquelle mpo na yango tu as fait la glorieuse confession. osali litatoli monene. Témoin, verset 13. Je te commande, napesi yo mitindo grâce de Dieu, na liboso na Nzambe priez toute vie oyo akele bomoi nyonso Christ Jésus, na kati ya Kristo Jésus, qui a fait la glorieuse confession osali litatoli monene liboso ya Ponce Pilate, accompli le mandat akokisi mokumba oyo bapesaki ye sans tâche, sans reproche, na kozanga pamela, apparition. kozanga lidodo tikino na komonisama na nkolo na biso. Comme dans beaucoup d'autres passages bibliques. Lokola na bapassage ebele ya Biblia Ici, awa ezali une déclaration litatoli qui se rapporte au temps où Christ ezali viendra. kolobama na ntango oyo Kristo ya koya. Le mandat qui t'a été adressé, Mokumba oyo bapesa yo tu restes sans tâche. otikala lidodo te mbindo te Seigneur tikino Jésus Christ. kolo ya Kristo akoya. Tel est aussi mon souhait. Oyo ape posa na ngai nalingiaki Interpellé naloba personnellement ngai moko par cette parole. ngai moko mpe lilobo elobeli ngai Mon Seigneur, kolo aide-moi sunga ngai à faire. na kosala yango, Moi la force pesa ngai makasi de te servir na kosalelo mosala jusqu'à l'apparition de notre Seigneur, tikino na komonisama na nkolo na biso Yesu Kristo, d'accomplir kokokisa le mandat mokumba oyo qui est certainement lolenge ya malamu le plus difficile de tous les mandats que Dieu oyo ya mutu ya pasi koleka na mokumba oyo Maintenant, ezali ya sasa yipi dernier temps, na ntango ya suka. et les hommes ont perdu depuis longtemps le Oh, respect pour bato Dieu. bazangi limyemia na mpo na Nzambe mpe na liloba na ye. Pendant tout ce temps, Na ntango nyonso rétablit cet ordre. Nzambe azongisi alima, Et c'est une tâche qui n'est pas facile. ezali mokumba ya pete te. Je ne peux que me réjouir. Nakoki mpe kosepela kaka
ke Nzambe qui est à l'origine nde ye aza na mukumba yango. produit tout. Si c'était ma tâche, Soki ezalaki ya ngai je pourrais me décourager. mbe nasai motema elembi Mais la prédication, kasi litei et c'est sous la prédication que Dieu esalami na oyo litei Nzambe oyo apesi ngai de la parole prophétique na qui ye a été liloba na lisakoli oyo epesemela biso de la vue d'ensemble de l'enseignement, na bomoi mobimba ya matei son église. mpo na eklesia na ye. Que personne ne s'appuie sur la pensée. Dieu bâtit son église partout. moto te akangama na likanisi oyo ke Nzambe atongaka eklesi na bisika biso On aimerait te qu'elle soit vraie. Mais Dieu eyebana bâtit son église ke qui Nzambe akotonga eklesi na ye est respectée. epai wapi liloba na ye baza na limiemie na yango, Établir les ministères là où il peut et édicter les normes et les ordonnances divines. awa lotomo epai wapi akokoma mikanda na ye baordonnance na ye Lui-même s'exprimer. epai wapi ye moko akoki komilobela akoki koloba C'est là où il peut lui-même parler. epai wapi ye moko akoki koloba na nzela liloba na ye. Nous avons fait en grande partie l'expérience. nakanisi tosali mabiki minene Nous avons pris acte epuis de reconnaissance. tozwi mpe mayele. Nous a parlé Nzambe alobeli biso sa parole. na nzela liloba na ye, Cette parole liloba na qui ye nous a été adressée oyo elobeli biso est semblable à celle ekokani qui a été adressée à Timothée. ekokani na oyo balobeli ya Timote De la bouche de Paul. na ebimi na monoko na Paul Dans ce temps, de la bouche du dernier message. mpe ebimi mpe na mosakoli oyo ya suka oyo Nzambe atindaki mpo te alobela biso. Et Paul dit, Paul alobi pas bunda sa force, na makasi na ye, pas dans la tienne, mais dans na bagene te, na bokasi na ye, la puissance, dans la force na nguya, que Dieu nous a, dans la force de la parole na nguya ya liloba oyo Nzambe apesi biso. que nous devons combattre. Esengeli tobunda bongo Dieu de la parole qui nous a été adressée par Dieu. oyo elobama na Nzambe Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. balongi na makila na mwana mpate. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12 verset 11 elobami Dans Timothée, combat le bon combat. bunda bitumba malamu, C'est la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. simba bomoi na seko oyo babengela ntina nango Confession devant plusieurs témoins. epai wapi otatola liboso ya bato banso. Le verset 15 molongo azobe na mitano de 1 Timothée 6. 1 Timothée 6 Oui, 1 Timothée 6, verset 15. 1 Timothée 6 verset En son temps, le bienheureux et seul souverain. molingami Le Seigneur des Seigneurs. oyo ya malamu nkumu Ici du retour du Seigneur. awa bazobi na bozongi na nkolo. Nous avons lu Totangi au verset 14. na molongo azobe na minei Accomplis ton mandat de manière à rester sans tâche. kokisa mokumba na yo na lolenge esalemi na lidodo te ti kino na komonisama nkolo na biso Yesu Kristo Que manifestera en son temps le oyo bienheureux et seul souverain. akotalisa na ngonga na ye Et le Seigneur des ke Seigneurs. azali nkumu na nkolo na bankolo. Seul possède l'immortalité Ye mei nde moto asimbi dans une lumière kozanga kokufa, inaccessible azali na pole oyo moto akokota te, que nul homme n'a vu ni ne moto voit. moko te atikala komona mpe akomona ye te. Appartient l'honneur. Epai na ye lukumu Amen. kembo. Le temps Amen. de retour, Seigneur, a été fixé Ngonga ya bozongi na nkolo ekanamaki na ye mei nkumu, détenteur de pouvoir qui existe, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. ye mei Personne nde ne nkolo makasi. et personne ne le prolongera. Moto akoki koyesa ngo molai te, akoki kobisa mokuse te. Que vos pensées peuvent maintenant se tourner vers Matthieu 24. Nakayisi makasi na bino ekei na Matthieu 24 epai elobami À cause des élus mpo na ntina baponami seront
mikolo ekoyesa mamuke. Je permets seulement de faire cette remarque. Nasala remarque oyo. Matthieu 24. Dans son contexte. Na elobeli na yango. Zilire au verset 20, priez. Verset 20. Pour que votre fuite ne tombe pas en hiver. Pote kimana bino koye na hiver te. Et que celui qui est dans la montagne ne rentre pas dans la azana ngomba azonge pa na ite. Et que celui qui est sur le toit ni o azali kola ngomba pour emporter cette akende te po ameme biloko na ye. Lozo mina mit. Ezali koloba mbobele na bana Israel. Destruction de Jérusalem en 70. Na ndenge bakobebisi na Jérusalem na 70 de notre ère. Vous pouvez, donc après Christ, vous pouvez, 70 après Christ, vous pouvez tous le lire. Beaucoup kotanga bino banso. Confiance. Ici dans 2 Timothée. Na confiance nyonso. À partir du verset 6 qui est écrit. Kobada molonga Toba 2 Timothée 1. Molonga Toba. C'est pourquoi je veux te rappeler à faire flamber le don de la grâce de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, un esprit de force et d'autodiscipline et pe ya komi pesa biso pe discipline na liloba na ye na kosalela likabu na ngolu oyo epesemela biso mpo na kopelisa yango mpo na epela lokola ndemo na moto moto oyo azwi lotomo okute pa na nzambe akoki kosalela likabo epesemelaki po te esalama lotomo po te esala mosala esala mosala oyo nkolo ye me ya alobi a dit conformément à oye alobi ekokani na liloba na ye tokoki biso banso ngai moko mpe kozwa liloba oyo na motema moko motema na ngai pamba te nzambe apesi biso molimo ya bokolemba te me ya nguya et d'autodiscipline et correction de soi-même. Pe ya komi pesa discipline biso moko. Na mukanda na Néhémie. Néhémie 8 verset 9 le bami bu. Ne bole manzoto te. Pamba te mukolo oyo eza mukolo nzambe asala. Na komi yango na mukanda ya lettre circulaire. Qu'ont trouvé ceux qui sont rentrés chez eux? Bakutaki nini bato bazongaki na bamboka na bango? Bakuti mabulu. Donc biloko nyonso nyamu nyamu. Et nyonso tu elungwa. Et la parole prophétique kasi liloba na lisakoli. Ne soyez pas découragés. Elobami bo lemba nzoto te kasi bo sepela. Eza mukolo yo nkolo asala. Owa lobi na moto. Okozonga. Sima na 70 ans. Nani nango moto akokanisa akuti biloko tu ebeba. Ne soyez pas tristes, ne vous découragez pas. Alobi ke bozala mawa te, bolemba nzoto te, kasi mukolo ezali mukolo na nkolo. Le premier argument aurait pourtant pu vraiment ressortir. C'est plus facile à dire. Ezali pete pona koloba na mutu bongo ya. Regardez donc ce qui se passe. Tala nino ezolekana. Oui, mais kasi likambo eza nini? C'était l'heure de Dieu. Ezalaki musala na Nzambe. Que le Seigneur avait fait. Nkolo ngonga oyo nkolo moko asalaki. Et ils étaient revenus.
et bazongelaki mboka na bango. Les yeux n'étaient pas ce qui s'élevait en peu de temps. Oye ezangaki na miso na bango ekoki kotelema na ngonga muke. Il n'y avait plus du tout de traces. Na ngonga muke bokomona te trace ya mabe eza kozala te. Le fait qu'ils aient immédiatement commencé à célébrer la fête des tabernacles. Bala moko bakomi kosepela na fete ya tabernacle. D'Égypte. Uta babima na Égypte. Ils n'ont pas attendu que la tour soit, pour ainsi dire, elle aussi posée. Bazelaki te ke o batonga boye. Louer et remercier Dieu. Bango babandi de kokumisa te kozongisa matonde pa nzambe na kondima. Que je trouve la gloire. Kuna nde kembo ezali. Cela Eza wana. n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Baza na eloko te ya kokobima na Égypte. Mais plutôt avec le retour Kasi de la captivité kozonga na bowumbu na bango na Babylone. Et pourtant, Zuka nde revenus, soki bazongaki ils ont souvenu avec une grande joie basikanisi na esengo munene qu'ils ont trouvé. na ata bapasi bakutaki ata minyo ata bamubulu yeke bakutaki Isaac et Jacob, de Moïse, de ce que Dieu avait fait. oyo nzambe asalaki Et ils se sont mis Ba- à louer. abakumisa nzambe Et ils ont célébré la fête des tabernacles. basepelaki feti na tabernacle Petite phrase. bula baphrase moko ya moke Néhémie Depuis les jours de Josué, uta ntango na Josué Israël ne l'avait pas encore célébré. Israel atikali kosala fete ya tabernacle na lulenga modele oyo Une raison de se réjouir. yazaki tina ya basepela makasi Des ruines. ata bakuti bambeba Nos arbres ont été retirés des murs. Ba- Et nous les avons apportés avec nous. Et maintenant, nous sommes sur le sol de la promesse. tozali na mabele na elaka Nous allons entonner les cantiques de loi. bayembaki banzembo na lukumu mpo na nkolo. Une fois de plus, quelqu'un aurait pu venir et dire, attendez, il n'est pas encore Alors, de chanter. moto akoki alobi na bango tete ngongo ya koyemba eza nanu te fo totonga nanu D'abord que la construction est au moins commencée. esengeli totonga nanu bandako Soit qui s'est baissé. bima awa balingami Voir déjà ce qui n'est pas encore là. kondima ekomona oyo eza nanu te wana Je demande aujourd'hui, la parole du Seigneur liloba na nkolo lelo a été adressée au peuple d'Israël. elobami na libota na bana Israel L'intermédiaire du prophète Jérémie, na nzela prophète Jérémie 70 ans, nakoloba 70 ans dans votre pays, bokozonga na bamboka na bino Jérémie 29, 10, Jérémie ils 29:10 se sont tenus batelemi wana sur la parole prophétique na liloba ya lisakoli et ils ont cru. bakidimaki liloba na bango e bazongi bakoti na mosala bakoti na mboka na bango Avons-nous construit sur le sable? totongi na mabele na zelu te Et pour reprendre les paroles de Pierre, mpona kozoma maloba na petelo 2 Pierre 1, et maintenant la 2 parole Pierre prophétique que nous possédons liloba na lisakoli toza na yango pour nous. Et vous faites eza na motu ye bien bosali malamu qui brille. bosimbi yango lokola pole ezokongala C'est ici na esika molili a fait. awa nde bakabo nkolo asali. Et s'il est écrit ici dans 2 Timothée 1, soki bakomi awa na 1 Timothée 1 il ne nous a pas donné un esprit de découragement, apesi biso molimo ya kolemba nzoto te un esprit de force, kasi molimo ya bokasi pour ya bolingo et d'autodiscipline, epe ya komipesa discipline correction de soi-même. komisembola biso moko Sous la discipline esengeli batiama de cet esprit. na kokambama na molimo mosantu L'esprit exerce la discipline. epi molimo mosantu aza kosala discipline ya liloba na nzambe Est exclu de Dieu et ne doit pas résister. Il n'y a qu'un seul critère de mesure et de décision. lolenge moko ya komekama ya mokano La parole. ezali bobele liloba na nzambe Et le Saint-Esprit nous conduit mpe molimo mosantu là. azokamba biso na liloba Et c'est seulement ainsi ezali boye nde que nous sommes sanctifiés tobulisami dans la parole.
na kati na liloba. Sanctifie-les Bulisa bango na liloba na yo. ta parole. Babete liloba na yo La vérité. ezali solo. La sanctification Kubulisa ya bule fait esalamaka na kati na liloba na Nzambe. et si nous sommes Soki tozali amis kati na et ye que cette parole demeure en nous, liloba oyo efandi kati na cela biso peut se faire par la grâce nyonso de Dieu. ekosalama na ngolu na Nzambe. Que nous sommes tous affligés. Nayebi ke biso tozali nyonso mawa Nos ailes ont été taillées ete bapiko na biso aussi. balongolango bamapapu balongolango Humainement, nous ne pourrions plus jamais nous relever. boye tokoki kotelema te kasi Comme nous avons affaire à Dieu, lokola tozali likambo na Nzambe na biso parole de Dieu, na liloba na Nzambe de Dieu et à la puissance de Dieu, na nguya na Nzambe na bokasi na Nzambe nous n'osons pas juger humainement, tokoki kosambisa na ndulenge ya nzoto boyi te mais kasi nous nous exprimons tozomimona avec le prophète Isaïe na musakoli Ezayi que ete les ailes nouvelles nous fassent mapapu ya sika ebota et grandir, Mm. que nous nous élevions comme Bo- des aigles, tokoki que nous kotelema lokola bapongo ne nous fatiguions pas. tolemba te. Isaïe 40, verset 31. Dans Isaïe 40, il y avait verset- 4 êtres vivants et le dernier était un aigle. Et l'aigle n'est pas un oiseau lié à la terre. Ndeke akangami na mabele te. L'aigle Pongo ne fait qu'une visite de temps en temps. ayaka mbala na mbala Et dans les hauteurs, na musika na mipepe nous vivons dans le dernier âge tozobika na eleko na suka prophétique. na eleko ya lisakoli Et le regard d'aigle na kotala ya pongo nous a gracieusement offert o Nzambe apesi biso na ngolu na ye par grâce. na ngolu. Si nous sommes de vrais aigles, Soki toza ba pongo ya solo solo toyesengeli kondima de nouvelles ailes, ete mapapu na sika ekopesemela biso nous aujourd'hui, Togo- nous de tout notre cœur, tokoki koloba na mitema na biso mobimba que nous sommes encore tous assis là. Et toza nano tofandi wana je vous le dis aujourd'hui, nayebisi bino lelo nous avons affaire toza à na- Dieu. toza na likambo na Nzambe. Dieu est fixé sur nous parce que Nzambe asi akanaki likolo na biso na liloba na ye mpo tondimi liloba na ye. et laissez-moi lire ici Tika ngai natanga awa eloko moko même chapitre kaka na verset 8, na mokapo moko wana ya mwambe dans 2 Timothée 1 na verset 8. 2 Timothée 1 verset 8 Donc point honte, koyoka soni te témoignage à rendre ya litatoli Seigneur, ya kozongisa na nkolo na biso ni de moi son atako prisonnier. ngai mowumbu na ye Mais kasi mona pasi na ngai elongo pour l'évangile mpo na sango malamu par la puissance de Dieu. na nguya na Nzambe La mesure de la puissance de Dieu. Verset 9. na kolandisaka epimelo ya bunguya na Nzambe Appelé par une sainte vocation, non Obiengami. pas pour œuvres, mais selon son dessein. na kobengama na bule Sa grâce kolandisa ngolu na ye accordée à oyo celui qui apesi biso na kati na Yesu Kristo avant les temps, dans l'éternité. liboso na ntango na seko na seko bango azomi Qui a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la puissance de la mort. oyo emonisami na komonisama na nkolo na biso Yesu Kristo oyo abebisi nguya ya liwa Mais qui a mis en lumière la vie et une nature incorruptible. ati polele bomoi na bumu to oyo ekoki kobeba te Désigné à mon tour comme j'ai été établi comme prédicateur atiami lokola motei lokola ntoma et enseignant mpe molakisi toutes les paroles prêchées des saints de Dieu. Nous avons lu dans le prophète d'Ésaïe toyoki maloba nyonso tuta etiami na Nzambe toyoki Ezayi la mort.
akolongola liwa qu'il a détruit la mort. awa balobi ke abebi alongoli liwa bebi chao. Il nous est rapporté ici qu'il a détruit la mort. awa balobi na biso ke a détruire liwa C'est accompli. ekokisami. Mais il a en même temps apporté la vie éternelle. Pe lisusu amemi biso pe bomoi na seko. L'une a été détruite, l'autre a été produite. Moko babebisa ye mususu abotami. Sango malamu ya kitoko nini oyo. La puissance de Dieu. Nguya na Nzambe. Peut croire de tout son cœur. Na boye bakokondima ngo na motema mobimba. Paul a demandé à Timothée asengi na Timothée de témoigner pour le Seigneur atatula pona nkolo et de ne pas avoir honte de lui. ayoka soni na ye te. Paul a eu des révélations particulières esengeli azwa na bofungami mpenza ya bokeseni sur l'enlèvement, likolo na eklesia likolo na konetama likolo na makambo ebele. Paul azwaki barevelation wana écrit, akomaki mpe mais kasi il a également dû faire face à la plus grande akutanaki lisusu na bakokoso mingi envers les jeunes frères qui ne disaient pas seulement je confesse le Seigneur, azoloba kaka te ke nazotatola nkolo il est mon sauveur. aza mobikisi na ngai. Il pouvait aussi dire akoki mpe koloba je soutiens nazosunga Paul. oyo Paul alobi. Et Paul demande à son Timothée Paul asengi na Timote honte koyoka soni te de moi non plus. mpo na ngai mpe koleka. C'était lié à l'opprobre et à la honte. Kala ekangamaki na soni na soni makasi. Isolé, mis de côté, mais Na mutu batyola ye babwaki ye mosika s'attachait à lui, s'attachait à Dieu, kasi ye azokangama na Nzambe établi et mandaté. epi Nzambe atiaki na mosala apesi ye mokumba S'applique à nous. wana mpe eza mpe mpo na biso na ntango na biso oyo na ndeko Branham. Il ne s'agit pas de mettre en avant un homme eza te ke po totya motu liboso Branham te ou d'élever un homme. Si ou bien totombola motu mosusu te rapport à lui, c'est uniquement parce que nous avons reconnu pamba te peut-être tososolaki ete un ustensile azalaki eluku choisi par Dieu eponami na Nzambe pour révéler amemi biso lilobo efungwami le ministère des déclarations prophétiques alobeli biso maloba na lisakoli. jour. Et dans ces déclarations Na maloba na ye se trouve la puissance divine, nguya na Nzambe ezali kuna ya bule de sorte que nous puissions combattre le combat na lolenge ete tokoka kobunda etumba na molimo na bokasi na Nzambe. qui résume tout, Tika naloba eloko moko ezosangisa nyonso wana qui a peut-être le plus compté pour l'apôtre. Pour l'apôtre. mpona C'est qu'elle toba a compté. oyo ezaki na motuya molongo ya 12. C'est aussi la cause de mes souffrances actuelles. ezali mpe ntina ya bapasi na ngai sasa yipi Je n'ai pas honte. naza na soni te Je sais pamba te nayebi qui est celui nani yango qui j'ai mis ma nani yango oyo ngai mpe natie confiance na ngai sur. nasukisami ete Il est assez fort aza na makasi pour garder mpona kobatela jusqu'à ce jour tikino na mikolo oyo m'ont été confiés. biloko oyo apesa ngai Parole glorieuse, wana liloba ya motuya te les souffrances actuelles, bapasi ya sika awa les a considérées comme une chose amoni yango secondaire, eloko moko ya motuya te certes, qui en fait cette partie, mais qui n'est pas au centre. ezali na makanisi na ye mpenza mpenza La te déclaration suivante, verset 12, car kasi je sais kasi nayebi celui en qui na nani yango j'ai mis. ngai natie confiance na ngai. Le sais-tu aussi? Yo mpe oyebi yango Est-ce que je le sais aussi? yo mpe oyebi yango Alors nous ne devons pas rejeter notre confiance. boye tokoki kobwakisa confiance na biso te Grande récompense pamba te ezali na lifuti monene jusqu'à la fin.
tikino na suka. C'est pourtant la parole de Dieu ça. Ezali lo banzambe. Cette phrase. Vous pouvez le lire. Boko kotanga yango. La lire pardon plusieurs fois. Boko tanga mbala na mbala. Je sais. Pamba te na yebi. Qui sait? Nani yango ayebi? Qui est celui en qui? Nani yango kati na ye na tie confiance na ngai. Verset 12. Alléluia. Qui est-ce? Nani yango? Celui-là, le même qui l'a appelé. Ye wana akobenga. Ye wana alobi. Oyo atinda ye. Amimoni sepa na ye. C'est le même. Ezali ye moko. Il a placé. Ye wana nde ati confiance na ye. Notre Seigneur. Kolo na biso. Sauveur. Aza mobikisi. Il en va de même. Eza ndenge moko pona biso banso. Amen. Pona biso banso. Placer notre confiance. Toti confiance na biso na mutu te. Nous serions confondus. Pamba te toyoka soni. Écrit. Il est toujours écrit. Ekomami. Nous serons confondus. Mais biso tokoyoka soni te. Dans le Seigneur. Toto tie likele biso na nkolo. Et on pourrait ajouter sans utiliser. Bolongo zomi na motoku kolobango. N'ont pas mis leur confiance dans le Seigneur doivent être confondus. Ba oyo ba tie confiance na bango na nkolo te bakoyoka soni. Dans le Seigneur. Et frère Cyril kutia confiance na nkolo pote oyokisa masoni te. Je pourrais crier cela à nous tous comme Nakoko ganga ngolo kola trompette. et j'espère que chacun na dimete moto na moto akoloba eloko moko moko ana na kati na motema na ye. Verset 12. Car Pote na yebi qui est celui nani yango j'ai mis oyo ngai na ti confiance na ngai et je suis sûr epe na sukisami qu'il est assez fort. ke aza na makasi koleka Ce jour, le mpo na kobomba biloko oyo apesi ngai liloba oyo apesi ngai. cela va de pair. Etambola elongo Confiance kozala na confiance pour le passé et le présent. mpo na oyo eleka na oyo esima na oyo eza liboso mpe mpo na mikolo oyo reviendra chercher oyo nkolo oyo akoya koluka baoyo ya ye. la certitude. Bosukisami na motema Suffisamment. esukisami mpenza C'est makasi ce que nous croyons tous. kaza na C'est la makasi foi qui te tient. biso toza ndimi biso banso Et ce que Dieu t'a donné, mais c'est Dieu qui te tient, toi, et ce qui t'a confié. nzambe nde moto azosimba yo ye nde moto oyo apesi yo kati na nkolo Sont entre ses mains. nyonso eza na maboko na ye. Et reconnaissez qu'il dirige merveilleusement ses saints. Yeba bien ke azokamba kitoko basato na ye. N'avons-nous pas été mis dans la fortifiés dans la foi? Tolendisami te na kondima Parole du Seigneur na malobo na nkolo qui croit nani andimi notre prédication. na matei na biso Qui est-ce que le bras du Seigneur? na nani yango loboko na nkolo efungwami Ceux qui savent dire, qui peuvent dire, je sais, bawana nde bakoki koloba na yebi j'ai cru. na nani yango na ndimeli J'ai mis ma confiance na nani yango natie confiance na ngai et je suis sûr epi nasukisami qu'il est assez fort ke aza na makoki koleka garder mpo na kobomba maloba na ye biloko na ye oyo apesi ngai. ça. Wana C'est la bienheureuse certitude que ezali nous porter de ce week-end. maloba na kitoko oyo esengeli tozo na weekend oyo mpona biso banso. Les deux. Premièrement, Ya yambo que les paroles prophétiques maloba na ont lisakoli été données epesemele biso pour devenir une Pote- puissance de Dieu tokoma nguya na mpona koma bonguya na nzambe kati na mondimi. et cette personne Bato wana ensuite confiance bazali susu na confiance qui leur na oyo parler. alobeli bango. Ils savent en effet Bayebi en kutu qui ils croient. ntango bazondima À qui bayebi ils ont confié nani yango âme. bapesi mitema na bango C'est fort pour epe aza na makoki manso maintenir mpona kobomba bango tikino
mokolo ya kozonga. Bien-aimés, Balingami, prenez ces paroles, bozwa maloba oyo na motema, croyez-les, bondima yango, repassez-les dans vos cœurs. bolekisaka yango na motema, Disons, Seigneur, na koloba na nkolo ete c'est à moi que tu as adressé. ezali na ngai nde olobeli ngai maloba wana. C'est à moi que Ezali, tu as parlé. ezali na ngai nde olobeli. C'est à moi que tu t'adresses. Je crois que tu t'as pas Na ndimi ete nazali oyo ya yo. à pardonner mes fautes. Olimisi masumu na ngai, M'a appelé obiangi ngai, mon nom. na kombo na ngai, C'est à toi na ye pa na yo. et pour l'éternité. Po na seko na seko. Maintenant, ta parole Pesa ngai liloba na yo. en nous tous, Na biso banso. dans notre esprit, notre âme, Na esprit na biso, na elimu na biso, na nzoto na biso. Po ete c'est oyebi, na yebi. est celui en qui Oyo kani ngai ma na tie confiance na ngai. je suis sûr Na sukisami pe qu'il est assez fort aza na makasi koleka. pour garder jusqu'à ce jour Po na kobomba qui m'a été ti kino na lelo oyo biloko oyo apesi ngai. qui a pu dire, verset 18, tout pouvoir de Matthieu, Matthieu 18, tout pouvoir tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. epesemeli ngai na lola mpe na mokili. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, Molongi alongi liwa, alongi bademo, asekwi mokolo ya il misato, a parlé à ses disciples, alobi na bayokeli na ye, monté au ciel, amati na lola, et il reviendra bientôt akozonga kala mingi te, et glorifié. akumisama, asanzolama, azala kombo na ye. Amen. Levons-nous et prions. Totelema tosambela. De tout cœur, je te remercie Na motema na nga mobimba nazongisilo matondo pour ce week-end, po na weekend oyo, pour la grâce, po na ngolu le privilège pe lukumu d'être rassemblés ya kosangana en ta présence. na bozali na yo. Seigneur fidèle, Kolo ya sembo de nos propres yeux, nous voyons, na miso na biso, de nos oreilles, nous entendons, na matoyi na biso tozokoyoka, de notre cœur, nous croyons na mitema na biso tozondima toutes les paroles prophétiques maloba nyonso to na lisakoli prononcées oyo olobi et qui s'accomplissent maintenant. oyo mpe ezokokisa masasa yipi. Bien-aimés, Molingami, c'est ainsi, c'est par cela que puissance divine nous a été accordée. nde boye nde nguya na nzambe epeselama biso, Puissance créatrice, nguya ya kokela, salvatrice, nguya ya lobiko, une puissance pour sauver, ni ta puissance nguya oyo ezokobikisa dans ta parole. kati na liloba Ne vienne jamais à vide. ekozonga pamba te soki ekokisami te mpo na nini otindaki yango. Car nous savons, Po toyebi ete na nani yango toplace confiance na biso. nous savons qui nous a parlé, Toyebi ke ye alobeli biso, entendu la voix. toyoki mongongo o nkolo. Qui sommes-nous? Toza banani o Et tu nous parles. mpo tolobela biso boye. Qui était Abraham? Nani yango azalaki Abraham, Isaac, Ils étaient des serviteurs et des prophètes, bazalaki basakoli na yo, des hommes bazalaki bato de chair et de sang. ya nzoto oyo mpe, Mais ton élection les a frappés, me election na yo eponi bango, les a atteints. Ta parole leur a été ozwi bango liloba yalo eza wana. de Dieu, des amis de Dieu, Baninga na nzambe bénis du Seigneur, bapambolemi na nkolo, qui portaient une noble semence. bazali komema momboto na nguya, Et ils attendent que le dernier arrive et bazozela ete oyo ya suka aya pe et nous nous asserrons bongo tokofanda. Amen. du festin des noces avec Na feti na libala merci. matondo Louange, gloire, kembo adoration. ezonga epai na yo na masanzoli.